Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi akomi ko jouer psychologiquement na morale ya ba peuple congolais oyo babengi ba diaspora congolaise tozali awa na Europe na Amerique bisika azali koleka pe tokolakisa bino ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi azali kolinga kozwa bato lokola bana mike pe azali kokanisa ete ba peuple congolais oyo ndenge tozali lelo tozali kaka na ndenge ya deuxième république oyo makambo ndenge eleka. Bandeko babolingo na banzi ete soki lelo bato mosusu bazali kosala hypocrisie pona makambo ya Papa Etienne Tshisekedi na banzi ete biso tokozala bato oyo liboso tokotelema poto tombola mongongo to dénoncer ba jeune ye azali kosala ya cash po ete lobi tozala lisusu bato oyo tokoki kolela te oyo ndenge balobaka ete tokolela ebele. Bandeko babolingo na kotalisa bino eloko moko. Papa Etienne Tshisekedi asalaki interview moko na journaliste congolais oyo boyebi kombo na ye na kombo ya Monsieur Gary na États-Unis. Papa Etienne Tshisekedi asali eloko moko oyo na ye komona ete Papa Etienne Tshisekedi akomi ko jouer na ba morale ya ba congolais, donc azali kosala politique moko psychologique pona ko jouer na morale ya ba congolais to ba diaspora congolaise o bazali libanda ya mboka. Mais na kotalisa bino yango pe na ko démontrer yango pona ko lakisa ete tango mosusu bato mosusu bamimonaka ete bazali bato ya mayele mais zali na babiloko mosusu oyo ba opposant congolais bazali komemela biso oyo bozali ko négliger lobi bokoloba lisusu soki toyebaki ndenge tango ya deuxième république tozalaka kaka na langage soki toyebaki moto oyo bamaloba yelaki biso lelo to vote ekomi boye soki toyebaki yango wana nde ebomi mboka na biso. Bandeko babolingo na kozonga mwa nsima moke po ete avana kota na kati na likambo nalakisa bino ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi azali kosaka na biso na esprit na biso bakongolais bato mingi bazali koyeba te nazongi nano mwa nsima moke mpo natalisa bino bomoto na ye nanu. Bandeko mingi bazali kobosana lelo tango bazali komona ete mboka na biso pendant 32 ans ezwi mikakatano ya ndenge na ndenge. Bato mingi bazali kobosana ete na 32 ans wana Papa Etienne Tshisekedi pe aza ko faire partir na bato oyo ba détruire mboka na biso. Po ete liti ya Papa Etienne Tshisekedi eye kobanda soki na année 80.
avant année 80 azalaki moto oyo asalaki na Mobutu bango pe moto basalaka bamakambo mpo na mboka balie bambongo ya mboka babomi mboka ye mpe azalaki kofaire partir du nombre bandeko tango ye komona makambo tozali koloba bozwa yango liseki te tango ye komona na bacontrat na bango to bapacte na bango oyo basiniaka mokolo batekisaka motu ya héros national Lumumba oyo ndenge bayokanaki ete après 5 ans Papa Etienne Tshisekedi akokamba après 5 ans mosusu atiki Mobutu akambi ndenge bayokanaki bakende tango makambo ngo ekosalama te nde tango ngindanginde bandi nde Papa Etienne Tshisekedi ayaki kobimisa parti politique na ye na kombo ya IDPS oyo nyonso tu bino bomonaka wana oyo to tosalaki boye tokanaki mpona makambo ya oyo institut makandaka bobi toyokanaki malamu te babiloko wana nyonso tu ezalaki kaka ndenge toyebisaka bino na makambo ya libala tango mwasi na mobali baswanaka tango baye liboso ya bato bazali koloba mwasi alingi koyokelanga te banini toyebisaka bino ete raison nyonso to ebandelaka na makambo ya chambre ndenge moko pe Mobutu na Tshisekedi raison oyo babandaki kopesa biso bapeuple ezalaki yango te bapacte na bango basiniaki tango batekaki héros national Lumumba ezalaki ete 5 ans Mobutu asali 5 ans mosusu Tshisekedi asali alors tango Mobutu azwi bokonzi tina ndenge Papa Etienne Tshisekedi ayaki komonte parti politique na ye bandeko basalaki quand même bambule belé mais totikali komona te eloko moko lelo Papa Etienne Tshisekedi akotombola mongongo aloba ete botala tango nasalaki na Mobutu nazalaki na gouvernement na ye botala ba œuvre oyo esalamaki na Congo po ete tango wana nazalaki baide na nga napesaki eloko te bandeko nazali koyebisa bino eloko te azali na eloko moko te akoyebisa biso ke tango azalaki na gouvernement ya Mobutu tina ndenge aya kosala aya kosala parti politique na ye koma opposant ya Mobutu soki totali na ntango wana nyonso azalaki na gouvernement ya Mobutu atikala mpe kosala eloko te eloko oyo atikala kopesa bapeuple congolais comme merci oyo ndenge balobaka merci bapesa na mboa ezalaki kaka ya kosigne bapapier ndenge nini baboma bakimba ndenge nini balikide lisusu papa ya Pongo Love wana nde baevre ya kitoko ye mpo na ye asala mpo na Congo bandeko na ye kozonga lisusu mpo nalakisa bino ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi azali kolinga kosalela biso campagne psychologique po ete kotia eloko na mitu ya bapeuple me azali koyeba teke bapeuple ya lelo toza lisusu ya ntango ya deuxième république te bandeko babolingo problème yango ezali nini problème yango ezali yango oyo tango Papa Etienne Tshisekedi azali liboso ya journaliste oyo Monsieur Gary na États-Unis Monsieur Gary atuni ye malamu alobi boye Papa Etienne Tshisekedi toza koyoka ndenge bakongole mingi bazali koloba pona ndenge nini likambo etali nationalité ya président na biso bamosusu bazali koloba ete azali rwandais banini pona yo sikoyo lokola bato bazali koloba ete nationalité ya président Joseph Kabila ezali douteuse yo lobi nini bandeko potala ete moto babengi kazali malin oyo ndenge ayebi ndenge nini akoko manipule bapeuple lokola amoni ete asi akoti na kati ya monde ya bakombatant lokola amoni ndenge bakombatant bayambaki ye na ndenge bakombatant bazali kosala tu mpona kosoutenir ye na mwa mike Papa Etienne Tshisekedi aye kotala alobi na motuna oyo nakoki kosala erreur te mpo soki nasali erreur bato oyo bakoya koyinanga mpe bakozanga nakozanga baavantage nyonso nazali koluka oyebi eloko nini asali aye koloba ete yoka po mona ete azali malin bandeko il faut zala mayele po comprendre Papa Etienne Tshisekedi alobi boye na oyo etali nationalité ya Joseph Kabila ngai pe na yokaka ndenge bato balobaka alobi malamu ngai pe na yokaka ndenge bato balobaka ndenge bato oyo balobaka ete azali mopaya me ngai mpo na ngai naza nanu koobserve bandeko baboli alobi aza nanu koobserve kotala bandeko bino bokanisi Papa Etienne Tshisekedi depuis Joseph Kabila akoma président na mboka
ya yebi teke soki Joseph Kabila azali mopaya ou bien azali mwana mboka lela lobi te nazali nanu kotala ko observer wana nyonso tu azali ko jouer na bino psychologiquement bandeko ayebi malamu ke Joseph Kabila azali mwana ya mboka soki abandi koloba boye bakotuna ye balobi mais soki ozali ko observer pourquoi na Sun City osineki ba papier oyo ezali kolakisa ete Kabila azali mwana ya mboka pe congolais pe akoki kozala président ya mboka okendeki kosinia ba papier mpo nini mpo ete yo lobi ete yo nde ozali leader ya tembe na kati ya Congo asiniaki ba papier wana mpo na nini bandeko moto akoya koloba ete ana nasineki yango mpo batelemelaki nga balakisaki nga monduki lokuta bazali na kati na koyeba bayebi yango bien ke Joseph Kabila azali congolais mais lokola ezali baide moko ngwanda sa bimisa bango mpe bakomisi yango lokola instrument moko ndenge nini bakoko utiliser mpo na ndenge nini ya koluka kofaire kwa na bapeuple congolais ke Joseph Kabila azali mopaya mpo ete bakanisi soki basali babiloko wana nde ekosala ete lelo bato balinga bango pe ba voter bango mais na minute ndenge tozali koloba ba peuple congolais papa Etienne Tshisekedi azali ya kodinda po ete na moment oyo bandeko tango bato bazali ko faire tomber ba ville tomoni ata Vital Kamerhe asali plein na Kivu ya somo mama Olive Lembe malgré que ndeki na yekaka visite moko ya kotala ba peuple na ndenge ya Équateur botala ndenge maman Olive Lembe a faire tomber Équateur même ngwanda lelo alingi lisusu kolobisa bana Équateur te mpo na nini mpo ete makambo amonaki elekeli ye pepesi ye crise cardiaque akoki kosupporte yango te yango na tolobi bandeko tango baninga bazali kosala kofaire tomber ba grande ville bino moko bolandi ndenge nini tango mama Olive Lembe akomi na Équateur mobimba bazali koganga ete mama yebisa papa ya tokoyamba ye tokovote ye penza tokovote aya toza na besoin na ye bandeko bino bokanisi ete oyo papa Etienne Tshisekedi nde azali koloba ezali verité ke ndenge azali koloba ete kuna na Congo d'ailleurs kuta azali na papa Etienne nani Joseph Kabila azali na population te bomoni ndenge bazali kolinga kosakana na biso alors que babilili ezali koloba pe tozali komona ndeko ngai nalobaki yango ko soki lelo mboka na biso ezali kokoma na baproblème ezali basorti ya badiscours lokola ya bato lokola bapapa Etienne Tshisekedi oyo lelo azali koyela bato discours ke non soki bovote nga bapasi ya bakongolais esili ndeko oyebi ke nga moko ntango nayokaki bamakambo ndenge azali koloba navandi natali nalobi non nzambe merci ndenge obimisi biso na nzungu ya bandoki oyo bazalaki ko kanga biso bambula na bambula ndenge obimisi biso na kati ya nzungu wana parce que ba discours ya boya soki bovote ngai pasi ya ba peuple congolais esili bandeko oyebi ke ezali pasi pe mawa pona kolakisa ete ba congolais to ba leader politique lokola ba papa Etienne Tshisekedi bazali na souci ya mboka te pona nini parce que ko utiliser langage koloba ete soki bo voter ngai ba pasi na bino nyonso tu ba peuple congolais esili mais il faut que mituna est-ce que papa Etienne Tshisekedi azoyeba te situation nini mboka na biso ezali na yango po aloba ete soki bo voter ngai ba pasi ya ba peuple congolais esili après lobi tango okomona pe bapesi ye bokonzi ale komi ba explication il faut botala wana komi kokosa Joseph Kabila bomelaki biso mwa mboka mingi il faut zwa tamba nini yango na bandeko il faut bolandaka ba discours ya bato oyo baza na lokuta na ndenge ya kosakana te bino moko bozali komona kutu Joseph Kabila azali kosala befort bandeko ba effort Joseph Kabila na gouvernement ne baza kosala lelo bato ya deuxième république basalaki yango te bato ya deuxième république babande ko préférer bambongo wana bazwa yango bastongelaka ba deuxième bureau bandaku na bapoto basombelaka bango bandaku na bapoto pe basalaka bamakambo na bango moko privé okomona mwana ya mokonzi aza kozwa avion vendredi po ya kotala kaka film samedi na poto après tali film mardi azongi na mbongo nini na mbongo ya leta bomoni ndenge babombaki mboka les mêmes bato wana bazali lelo koya kotalisa biso mboka na biso baby mboka na biso boye n'importe quoi bandeko ba bolingo ngai nazali koyebisa bino ba discours oyo ya papa Etienne Tshisekedi yango nde ezali kosala ete mboka na biso ekende liboso te
pona koloba ete soki bo vote ngai nde mboka na biso eko changer makambo nyonso ba peuple congolais ba kozala bien mais il faut zala na monoko kilo bandeko ba bolingo bato oyo bazali bato moko to ba leader na biso congolais bazali bato moko bango nde moto bazali ko tia biso ba peuple na passe mais mingi bazali ko comprendre te petango to ebisaka bino ete papa Etienne Tshisekedi azali koluka ba intérêt na ye personnel mingi bazali ko comprendre te bino bokanisi ete tango bino bolobaka ete azali molobeli ya pepe papa Etienne Tshisekedi nde po alobaka mingi mpona ba peuple mais bandeko po mona ete nzambe alakisi biso eloko moko mais mingi bazali ko comprendre te bomoni tango ake na Congo aye kobeta bula beti bula lobi ndenge nini na kobenda gouvernement ya Kabila oyo mbongo aye kovante histoire ono tango nazaki na tango Mobutu bafutaka ngai te banini bareta wana nyonso nasali bacalcule 1 million de dollars pe azali koreklame bandeko tango azali koreklame bapesa ye 1 million de dollars ebongo sikoyo ye moto balobi azali molobeleli ya peuple batata na biso oyo bafuta bango te basalaire na bango akala est-ce que asaleli bango pe demande po aloba ete bokanisela pe bato oyo nyonso tu bafuta bango te mais atali intérêt na ye bomoni yango atali nde intérêt na ye bandeko ba bolingo ezali na badéclaration mosusu papa Etienne Tshisekedi asala ye moko azali komifunda sanke amiyeba papa Etienne Tshisekedi a déclaré que Joseph Kabila azali mwana ya Kabila mais sans que ye moko amiyeba lelo ba déclaration azali kosala yango na moni azali kobanga koloba ete Joseph Kabila azali wando bien ni po ete ye moko ayebi makambo aloba bandeko ezali na ba déclaration mosusu papa Etienne Tshisekedi ye moko liboso ya presse aloba ete bozo komona lelo Laurent Mouze Kabila kufi pe mwana na ye donc son fils Joseph Kabila aye ko remplacer bandeko soki moto azali koloba déjà que son fils c'est qu'ayebi quand même azali na raison moko quelque part azali tindi ye aloba son fils donc ayebi te Joseph Kabila azali mwana ya Laurent Mouze Kabila yango na tolobi bandeko papa Etienne Tshisekedi azali ko distraire biso il faut boyeba yango ndenge azali kaka bazio babandeko sala na Mobutu yango nanda azali kosala lelo bandeko bino bokanisi moto lokola papa Etienne Tshisekedi batuna ye question oyo ayebi ete ezali oui ou bien non ona ndenge identité to nationalité ya Joseph Kabila bino bokanisi aloba ete nayokaka bato balobaka mais pour le moment nga naza nanu koobserve n'importe quoi observation na ye oyo azali na yango depuis 2001 Joseph Kabila azwa bokonzi ti lelo donc koloba ete papa Etienne Tshisekedi azali koobserve donc koloba ete jusqu'à présent ayebi te soki azali tala botika kolanda bapoliticien oyo bazali koya mpona kodistraire biso toyebisi bino boyo bandeko tango totombolaka mongongo tolobaka mpona Ngwanda le Terminator bato mingi bafingaka biso balobaka mais lelo ba radio wana oyo bakritikaka biso lelo bango moko bakomi na même langage oya koloba mabe ya Ngwanda pe kotombola mongongo lobi pe bokomona kaka le même bato wana tozali koloba lelo makambo papa Etienne Tshisekedi bango pe bakotombola mongongo mpona kopesa basango koloba kodénoncer baje ya papa Etienne Tshisekedi tozali awa pe to promettre bino pe kosalama nazali na foi nazali na kondima mpona yebi ete ngai mama ozali nazali koloba ezali vérité ata vérité na ngai basali tu po ba étouffer yango un jour ekobima papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo ba peuple congolais pe ba peuple ya ba congolais ya diaspora nazali kosenga na bino il faut tolamuka tozala mayele po ete ba opposant congolais oyo bazali koya pona ko distraire biso ndenge balobaka ete bazali kopakola biso mafuta na mbebo na ba discours na bango ezangati na pe ya lokuta bandeko babolingo bino moko bozali kolomona ndenge nini ba makambo ezali komonisama ezala na nzela ya ba internet ezala na banzela ya ba television kuna na Congo ndenge nini papa to le rais Joseph Kabila
azali kosala pona mboka bato nio mingi o bazalaki na poto o bayebaki réalité te ebele o bakita na Congo babeta maboko balobi en tout cas vraiment c'est vrai président Joseph Kabila za kosala mosala petango bazonga koto balinga kotombola mongongo kaka bakomba to bino soki bomeki koloba tokobeta bino mendeko toza na démocratie soki moto alingi koloba vérité ya moni pourquoi koloba ete kotombola mongongo te soki olobi tokobeta yo bandeko ba bolingo ndenge kaka mama ozali auti koloba tozali koyebisa bino ya solo lelo papa Etienne Tshisekedi akomi na ye moto azali ko manipuler ba peuple congolais soit azali kosala yango pona koluka na ye intérêt ya mbongo ekotana kesi ya parti ya IDPS po lokola bazana bango na 00 pe bomonaki ndenge tolakisaki bino ndenge nini ye moko liboso ya kamera abwaki soni pe abwaki masque na ye pe azali koloba ete bo soutenir ngai na tango oyo po ete tosala ba campagne na biso po ete bozela kaka te soki na sina zui bokonzi nde boye ko soutenir wana eza na tina te bo soutenir sikoyo wana kolakisa ete mbongo ezali te campagne na ezali kosala azali koluka mbongo yango na lokola azali koluka mbongo alingi meme te ata kokondane bamakambu ya mabe mosusu oyo bakomba te bazali kosala alingi kokondane yango te mpo azali kobanga soki ameki kokondane yango bakongolais ya diaspora bakoloba ete bon tokopesa lisusu eloko te yango na ye moko azali kotala bino ata bakomba ata basali mabe nakangela yango misu bandeko babétise ebele bakomba ata bazali kosala na poto awo bino moko bozali komona ndenge nini bakomba ata bazali kobeta bandeko na bango ndenge nini bazali kotumba badiskoteke ya bandeko na bango bazali koluka mwa lome yango mpona bafamille na bango mais papa Etienne Tshisekedi atikeli kodénonce ata yango te aloba ete no bapeuple congolais ndenge ezali wana totika violence bobo mais akangi matoi mpo nini lokola aza koluka mbongo mpona parti na ye aboyi meme ata kutu koloba mpo na ye azali koloba ete bakombata makambo azali kosala ezali malamu bandeko ba bolingo nani yango lelo kokondima bamakambo nyonso tu bakombata bazali kosala ya kobeta bana ya batu ya kosala bamakambo ndenge na ndenge ya komenase batu ya kofinga batu liboso ya bakamera banzoto ya bamama na bango kelelo azali koloba ete ano bakombata bazali bato oyo bazali kobunda na ndenge ya bosolo ndenge ezali wana bazali na mabe moko te n'importe quoi bandeko tolobaki ete papa Etienne Tshisekedi soki azali kokanisa ete moma oyo ezali moma ya ntango ya deuxième république azali komikosa papa Etienne Tshisekedi na minute tozali koloba nakopesa bino mwa lisese moko oyebi ndeko soki ntango mosusu na kati ya mboka ezali na lion ou bien toloba ntango mosusu bien léopard oyo ayaka kosala safas na kati na mboka oyo ezalaka soki bato bamoni bakimi léopard bakimi léopard bakimi me mokolo léopard wana kozala sa komi vie minu nyonso tu na monoko elongwe pe manzaka nyonso tu ekatani mukolo akozala ete asali erreur moko asali ete kota na kati ya mboka bato bamoni léopard bakimi wana ye moko abandi komituna bato oyo soki bayebaki ete na monoko na ngai nazalaka lisusu na minu te mpe manzaka nyonso ekatana mbe balingaki ntango mosusu baatake nga balingaki ntango mosusu te bapakata mbangu wana léopard ye moko aza koseka ndenge baje papa Etienne Tshisekedi aza kosala bandeko papa Etienne Tshisekedi bino boza kokanisa ya ntango ya deuxième république oyo ndenge abandaki kochauffe mobutu na sikoyo ezali lisusu ye te papa Etienne Tshisekedi ya mbala oyo azali moto moko oyo ke ayebi ete azali na ye lisusu na force te mais akomi nde kojoue na psychologie ya ba diaspora congolaise mais bato ebele nano bakomprendre yango te bandeko papa Etienne Tshisekedi mpo olanda ete azali na ye moto oyo ye moko ayebi ete azali su na force moko te mais tala akomi siko kokende na banzela moko mpona kolinga kotalisa na bapeuple ke soki azwi te na baélection ezali injustice moto esalami bandeko o ndenge balobaka ete moto soki azali koluka baintere soki azali koluka ndenge nini bato mpo bapesa ye poa ayaka toujours na baraison moko ata
makambo ezali komona ezali bongo te mais akoluka kaka forcer po aloba nini te ndenge nazali koloba wana ezali bongo mais tokoyebisa bino papa Etienne Tshisekedi azali kodistraire bino mpo na nini bandeko ba bolingo papa Etienne Tshisekedi na minute oyo boyebisa biso apart kaka ndenge bozali koloba discours apesaki na stade du 20 mai batu batondi yaki akendeki na Congo batu balandi ye mais boyebisa biso asa kwesi ville nini oke to yoki peda papa Etienne Tshisekedi akeki kosala campagne akwesi ata ville bandeko baélection ekomi proche mi bamoya ya kotanga ye azali nano azali kobaluka epe aza mpe kozwa courage ya koloba na bino te andenge ezali wana soki bavote ngai te seke basali injustice seke Kabila triche bandeko bino moko bozali komona kutu mama Olive Lemba kei ba tourner na ye privé mpona kotala bana Équateur bomoni ndenge nini aza kofaire tomber baville mpe bato kote bazali koloba ete papa Joseph Kabila efaye tokovote Joseph Kabila wana nyonso mpona kolakisa ete ndenge nini Joseph Kabila akangi tous les 4 coins ya Congo mpe balingi ye makasi alors ye kutu ndenge azali wana atikali ata kokwesa ville moko te baimage kutu eza te mais aza kozwa audace ya koyebisa na badiaspora congolaise ke non ndenge ezali wana soki Joseph Kabila aleki seke atriche banini mais bandeko il faut toyebaka mpe balokuta oyo bato ya deuxième république ndenge bakosa biso na lelo oyo réalité toza komona toza lisusu bato ya ntango ya deuxième république te boyebisa biso raison nini penza papa Etienne Tshisekedi aza koloba ete soki lelo bavote Joseph Kabila bavote na ndenge ya batricherie bandeko nani azali kokosa bino bokanisi bafoto oyo batiaki ya babana wana ba6 ans oyo bapesi bango bakarte basimbi nani ayebi yango teke apariko eza kotravaille baimage ya bato na ndenge ya internet nani ayebi yango te nani ayebi yango te apariko eza kosala bamontage ebele na ndenge ya internet oyo lelo bakomi koluka mpo badestabilize pouvoir na Congo mais tolobi ete bandeko oyo nyonso bozali kosala ezala oyo nyonso bozali kosala ezala oyo nyonso tu papa Etienne Tshisekedi azali kosala mpona kolinga kodistraire peuple ayebaka ete nzambe akokonfondre bango nzambe akokonfondre bango na nyonso bazali kosala bomoni ndenge bakonfondre ngwanda omoni ndenge ngwanda lelo ngwanda koti mai mpona kolakisa bino ete nzambe akonfondre ye bandeko ba bolingo ngai nakoyebisa bino bokeba manipulation ezali eloko moko ifo tocomprendre yango facilement mpo tovivre nango pendant 32 ans lelo tofungwami nzambe abimisi biso na kati ya nzungu oyo bakangaka biso pendant 32 ans lelo ifo tofungwama bandeko ifo zala moto ya mayele mpe oyo étudie oyeba ete oyo papa Etienne Tshisekedi aza kosala eza baje moko ya bana mike bandeko bino bondimi moto lokola papa Etienne Tshisekedi baza kotuna ye question balobi ete toza koyoka bato mingi ndenge lelo bazali koloba mpo na nationalité ya président Joseph Kabila ke bazali koloba ete azali mopaya ebongo oyo elobi nini boyoka ndenge azali koloba bomoni mpe ngai mpe nayokaka yango ndenge peuple azali koloba ngai mpe nayokaka yango mais pour le moment ngai naza nanu koobserve naza kotala bandeko ayebi na ye ke Joseph Kabila azali congolais 100% ya makila yango wana oyo ezali baje tala oyebi ko bato mingi bazali kokanisa ete 32 ans oyo tokosamaki tokobandaka kokosama boye tosengi na papa Etienne Tshisekedi asala kaka barecolte na ye ya bambongo azali koluka na malembe mais bapoint mosusu oyo azali kokota atika kokota mpo ete ezali kolakisa ete azali kokosa mais lelo bato bazali kondimela biso te bino badiaspora congolaise bozalaka kaka boye surtout bakombata bozalaka kaka boye ntango tobandaka kodenonse ngwanda tolobandaki koloba ete apareko eza koyiba bino mbongo bazali koescroke bino nani andimelaki biso bofingaki biso mais lelo bokomi bato ya liboso na baradio na bino oyo bokomi koloba ete ngwanda escroke bato mbongo na makambo ya dongo bokomi bato ya liboso oyo lelo boadopte langage na biso oyo biso tolobaka yango kutu avant ndenge moko mpe tozali koloba papa Etienne Tshisekedi azali kosala récolte na ye aza kozwazwa bambongo na ye ayebi ete akoleka na ye te mais susi na ye ezali te aza kobendabenda bambongo mpo ete afaire bombe compte ya UDPS mais lelo oyo kaka le même bato oyo bozali koloba ete bolongo kuna bozali koloba un jour
tokomona bino pe kaka bokosala ba émission boko adopter kaka langage oyo biso lelo tozali koadopte mpo ete biso tomonaka mosika me bino bozali kombibona bato ya mayele oyo bozali koloba bazali koya nanu kokosa bino me ntango boyaka kosutuka ezalaka retard nzela oyo bino boyaka kosutuka mpo na koyeba makambo nde nzela wana radio zoom elmil biso tolekaka deja tosi toleki tokoma osika nsima wana nde bokomi koloba ya solo bato wana balobaki me ntango bozali koloba ete bato wana balobaki wana ekomi trop tard basi bankese bambongo na bango babendi bino bambongo bozali koyeba te ndeko na kati na makambo oyo il faut ozala moto moko ozala mayele soko ozali kotala te ndenge papa Tshisekedi azali koloba ete na baélection soki nazwi te soki Kabila leki seke batriche me ndeko yo moko moto ya mayele oyo il faut mituna me papa oyo azali kosala batourne awa moma oyo ezali moma moko show oyo ete bato bazali kosala bakampagne bazali kokosa bagrande ville ye akwesi na yeta grande ville moko te me azali koyebisa biso te soki bavote ngai te bavote Joseph Kabila seke Joseph Kabila atriche me bandeko ba bolingo il faut ozala zoba bino moko bozali komona babilili ndenge nini Joseph Kabila na parti na ye bazali kosala baeffort mpona kolinga kokanga baville nyonso mpe bazali koconvaincre bato na banani bakampagne na bango bazali kosala me ye avandi azali kobaluka azali koyebisa bato bamessage moko bandeko bakongolais il faut tolamuka tozala mayele moto oyo azali kosala campagne te ndenge topesaki exemple ezali neti moto akoleka examen d'état ntango baninga bazali kotanga ye azali komela na ye bière azali komela bière après azali koyebisa na bato soki na examen d'état na nazwi te seke basalika na ye est-ce que bokondimela moto ya bongo bapeuple congolais tolamuka tozali su na ntango ya 32 ans te babiloko oyo tala lelo oyo Mobutu akufi mais botala sikoyo basystème oyo ya Mobutu azalaki na yango ya kofaire endormir peuple ya badiscours moko ya kodistraire peuple lelo oyo etikali epai ya papa Tshisekedi bato ya mayele basi bacomprendre yango mais mingi nanu bacomprendre yango te bolamuka bapeuple congolais biso tolobaki ete papa Tshisekedi akoki lisusu kokosa biso bapeuple te mpo ete oyo baje na bango basalaki na Mobutu esi ekoki ndeko ngai moto lokola ngai papa Roger soki nayebi ete président Joseph Kabila azali mopaya est-ce que nako hésiter liboso ya caméra pona loba ete non ndenge ezali ona non nakoloba mbala moko ya solo likambo wana président azali mopaya pe nakopesa détail mais azali koloba ete ngai pe nayokaka ndenge peuple alobaka mais pour le moment ngai naza nanu koobserve bandeko observation ngo aza kosala yango depuis ka mais soki aza kosala observation pourquoi kende kosine bamikanda kuna na Sun City mpona koprouve ke Joseph Kabila akoki kozala mokonzi ya mboka mpona kolakisa bino politike nini oyo opposant congolais bazali kolinga komema biso mpe lokuta nini oyo bazali kolinga komema biso na yango mais tozali koyebisa bino bapeuple congolais tolamuka tozali lisusu bazoba te ntan ya 32 ans esi eleki yango na bozali koloba kaka ke non tolingi président apesa discours bani mpo boyebi ete na badiscours nde bozali na basystème moko boyebi ndenge nini bolalisaka peuple mais peuple congolais alobi lelo tolingi lisusu makambo ya badiscours te tolingi nde baevre monana badiscours eya na nsima ndenge lelo Joseph Kabila ayeli biso badiscours bamisala emonani nsima discours eye mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba kaka ndenge nazali koyebisa na peuple congolais bandeko babolingo il faut toyeba yango esika nini touti pe esika nini tozali kokende tolinga te koya lisusu kondima bapolitike moko ya kala ya solo oyo esi epola oyo bazali kolinga kozongisela biso peuple congolais na mitu pona koloba n'importe quoi na oyo etali mboka na biso RDC bandeko babolingo ngai na koyebisa bino eloko moko mama Rosalie il faut surtout tokeba makasi na makambo oyo papa Tshisekedi azali komemela biso azali kojouer psychologiquement na ba moral na biso pe azali kosala campagne moko psychologique tandis que baninga bazali kuna na terrain esika bato bakovote bazali kokwesa baville ye azali esika bato bakovote te mpona koyebisa bango ete soki nazwi te seke basali bakanai seke Joseph Kabila atriche bomoni pe
pe azali koloba ete soki esalami bongo Joseph Kabila aleki toyebi te nini ekosalama bomoni ke alati na ye mpe kazaka ya tata ya kuluna oyo azali kokanisa ete makambo azali koloba yango nde ekoki kopesa quelque chose bandeko babolingo tango bango balingaka koloba babiloko ya boye wana komona baza kotinda bana ya bato mosusu bana na bango babombi bango bandeko tokotuna sikoyo Papa Etienne Tshisekedi tango bapartisan ya IDPS oyo bandaka kobimisa na babalabala oyo lelo ebele mpe bakufa ata honneur moko apesa na bafamille na bango mpe te tango bato wana bakufa eske boyebisa biso na bato wana bakufa oyo bazalaki bamembre ya IDPS bosu bomona ete parti ya IDPS na tango wana basali ata fond moko balobi tokende kotala bato wana bakufeli bato topesa bango ata quelque chose na bafamille wana bakufa bakende lipo lelo lisusu lokola asi apesaki mbeka na tango ya deuxième république bato baboma balandaka makambo ya IDPS lelo lisusu akomi koluka apesa lisusu bato mosusu mbeka alors que tango bato wana bazali kokufa bafamille ya bato wana nde bazali kotikala na pasi ye azali koya o leader ya bakongole o boye bandeko bino bosi bomona mwana na ye Félix ata tango tozalaki na kati ya bitumba ya makasi oyo biso nyonso mpo ete biso nyonso towutaki na IDPS na tango mpenza ya deuxième république biso nyonso tosoutenaki IDPS bandeko na tango wana boyebisa biso tango azalaki oyo lelo ville morte tobima na balabala tokoki kotambola biso nde bazoba tozalaki kobima ngulungulu yango wana tozalaki kokufa neti banyama bino bosi bomona ete marche ya monene esalami mwana na ye Félix Tshisekedi na kati ya marche ya bato wana mwana na ye azwaki abombi ye na poto awati bana ya bato mosusu nde babola bapauvre oyo bomesana koutilize bobima na balabala mpe bato wana ntango bazali kokufa totikala komona teke Papa Etienne Tshisekedi apesa ta honneur aloba teke bato oyo bakufaka mpona date boye bato bakufaka mpona parti ya IDPS tokocelebre date wana ubie na limete nakobengisa bato nyonso baya po ete ezala neti tocelebre date topesa mwa honneur na bato wana rien eloko te 00 bandeko babolingo mpona totalisa bino moto alingi mboka ko ezali komona na Joseph Kabila bandeko lelo oyo Papa Etienne Tshisekedi tokoyebisa bino eloko moko mpo tolakisa bino ete Papa Etienne Tshisekedi ata makelelo nyonso azali kosala mais ezali na bilembo ya mike oyo tokolakisa bino par exemple bandeko bino boyebi te Papa Etienne Tshisekedi alobaka moi je suis démocrate ngai nalingi démocratie na Congo nazali mpo na intérêt ya peuple oui mais bandeko depuis Lumumba akufa oyo azalaki kutu molobeli ya peuple na batable ronde bino bosi bomoni na badiscours ntango Mobutu ye Papa Etienne Tshisekedi azali koatake Mobutu boyoka yango ye ntango alobaka je fais comme ça pour le peuple babiloko moko ya bongo bosi boyoki place na tango ya deuxième république alobi ete nazali kodeplorer comportement ya Mobutu mpo ete toza mpe na balider ya minene oyo bakufa lokola Lumumba me tozala batiela bango bamonima te eske aloba yango bango kutu tala tozali koyebisa bino ya solo bozwa yango liseki te image ya balumumba wana epai ya bapapa Etienne Tshisekedi ezali lokola munduki ezali lokola bazali korapele bango bamakambo ya mabe oyo basala epai ya Lumumba héros national bandeko lelo oyo bomoni ndenge Joseph Kabila aye kolamusa na mémoire ya bakongolais image ya Lumumba aye kolamusa image ya président Kasavubu bino botikalaka komona ta esika Papa Etienne Tshisekedi lobelaka makambo wana po ete bayebaka ete ntango azali kolobela bamakambo wana ezali kosala neti ezali korapele bango babiloko ya mabe basalaka mais nzambe merci toyebaka te lelo yo ba image ezali koloba tango nzoka mokolo bazali kokende koboma héros national bazali kobeta ye mpe komatisa na motuka Papa Etienne Tshisekedi na nsima ya Mobutu azali koseka oyo ndenge balobaka verité ata esali mbula ebele na se ya mabele mokolo ekobima ndeko ezali somo
komonisa ete bandeko bato bazalaki na politique moko kaka na Mobutu. Lokola bazalaki na politique moko na Mobutu, il fallait yepa bandaka kolanda ba lignée wana ya Mobutu. Yo si omoni ata tango ya zalaki koloba na lingi mboka po mboka bino bosu omoni ata Papa Etienne Tshisekedi. Na tango ya deuxième république asali eta lobi ete bon nazuna bato na ngai IDPS tokeye tana esika bakunda président Kasavubu kuna na ba Congo tokende kosala kopesa honneur kotieta gerbe de fleurs. Jamais. Pona kolakisa ete bango nyonso tu bazali na kati na politique wana oyo babomisi Kasavubu babomisi Lumumba bango nyonso bazalaki na kati ni yango na ete balingaka te. Tala bino bokanisi ete soki lelo Papa Etienne Tshisekedi azali kolinga ko combattre Joseph Kabila bokanisi ezali pona nini? Ezali po ete Joseph Kabila lelo moto alingi faire soulevez-moi quelque chose na mitu ya bato na o etali bon moto ya Patrice Emery Lumumba na bon moto ya président Joseph Kasavubu. Pe azali koyeba ete lokola deja babandi kosalela bango ba monument pe makambo na bango bandi koloba na Congo azali kobanga lobi ete un jour basekele o makambo tosala ekobima. Bandeko makambo tozali koyebisa bino ezali ba révélation. Tozali koloba yango pamba te me ata bato bazali koloba tozali bazoba me tozali ko révéler bino makambo ya minene. Oyo ete ata Papa Etienne Tshisekedi ye moko esika zali ata soki ayoki yango akoloba ete bato bazali kolanda penza moi vérité moko quelque part mais lokola bazali kaka bato ya lokuta akoya kokosa bino kaka non ndenge ezali wana bato wana baza maboma bolanda bango te bandeko. Kaka peuple oyo lelo Papa Etienne Tshisekedi alobaka ete peuple azali na passe eza komona passe mais ye moto ya liboso soki ekomi likambo ya parti na ye akimi mbangu peuple boyebo mais botunaka te bandeko. Botunaka pote ezali simple botunaka tolobaka na bino yango ezali penza ba makambo moko soki bino moko bovandi bozali kotala bokoloba ete radio Zoomel mil bazali quand même na raison bandeko. Parti ya liboso na kati ya mboka na biso Congo oyo ezali parti ya opposition ezalaka IDPS bandeko. Parti ya liboso pe oyo esala ba epika balikonzi awa na poto parti ya liboso ezalaka IDPS na Europe bazalaka na Amérique bazalaka même na Asie bato ebele oyo bazwaka bamikanda na kombo ya parti ya IDPS batondi awa na poto bandeko. Nani ayebi te ba recette oyo parti ya IDPS basalaka bandeko nazali koyebisa bino ya solo parti ya IDPS basalaka ba recette na ba recette mpo na ntango wana parti mosusu ebandaki koexiste te bazalaka bango moko ezalaki komona kesi ya Europe batie bacotisation ya Amérique batie bandeko basalaka ba recette mais mpo na kotalisa bino bato bolobaka ete Papa Etienne Tshisekedi nde soki akomi wana bapasi ya bakongolais esili mais bandeko soki kutu parti mbon kesi ya parti na ye baza ko gérer yango mabe lelo batikali na 00 mbongo eza te nde bakoya koyebisa biso ete kesi ya mboka Congo nde bako gérer yango malamu ba peuple tokozala bien bandeko bozala mayele bomikosa mate bozala mayele bandeko po ete na minute oyo mingi lelo bazali koyeba te ete Papa Etienne Tshisekedi ndenge azali wana azali moto oyo ye moko azali na kati na mikakatano ya mbongo yango na ete azali nanu na kati na koluka bomikosa te bandeko me tokoyebisa bino eloko moko bandeko ifo boyeba yango tanke ye moko leader ya parti azali na kati na 00 mbongo eza te moto akosa bino te ke yende moto akomemela biso bonheur na kati na mboka moto akosa bino te po ete soki ye moko kutu leader azali kokoka kodirige parti na ye malamu te mpe mbongo ezali lisusu te bambongo bazwaka ebele lelo oyo Papa Etienne Tshisekedi akomi koya koyebisa biso bosala boye ezali pasi mpe mawa
bandeko babolingo na banzi ete oyo toyebisi bino ezali ndenge wana moto akochange yango te na makanisi na biso mpe tokotikala ndenge wana mpe tozali koyebisa bino ete papa Etienne Tshisekedi azali kokosa bino bolinga te papa Etienne Tshisekedi makambo nyonso azali koloba ezali lokuta akoti nde na rythme ya bana ya kuluna ndeko yo yebi papa Etienne Tshisekedi ndenge azalaka soki likambo ezali ndenge atombolaka mongongo lelo bazali kotuna likambo ya nationalité ya Joseph Kabila azali koloba ete ngai pe na yo kaka me nazali nanu koobserve aboniko mpona nini bozali kolinga kosakana na bakongole boye azali koluka mwa mike na ye kota na parti politique po ebite na parti politique eloko eza te bomonaki mpe tosilaki bino baimage ye moko ndenge azali kodeklare ke na kati ya parti politique eloko eza te azali koluka mbongo mpo na bapropagande mais atika koloba ete non ndenge ezali wana soki nazwi te basali ngaka nde basali yoka naye okwesi ata osali ata tourne na ville moko te bato bamoni ata te ke ndenge nini succès na yo ezali mbala moko loba basali yoka naye tala tika kokosa bato kojue na psychologique ya mitu ya bapeuple congolais mpona kopesa bato baide atala boye babilongo Mobutu azalaki na yango kaka papa Etienne Tshisekedi azali na yango bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana biso en tout cas position topesi ezali ndenge wana ndeko ata ofingi ata olobi mais oyo biso topesi ezali yango mpo ete toyebi ete bino bolandaka bokotaka kaka na masuwa ya bamasonge ngulungulu mais nsima na yango ntango ebalukaka nde boyaka bato wana balobaki ndenge moko na makambo ya Honoré Ngwanda déterminateur lelo oyo bokomi koloba ete Honoré Ngwanda moto ya lokuta Honoré Ngwanda boy kaka makambo biso to lobaka lelo bokomi kolanda balabala oyo biso to sito leka bandeko babolingo bozalaka bisika bozali na sima ya bango nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya Radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli